kokamwisa biso bitumba oyo ekwelaki biso awa ya bikolo mibale ba Rwandais na ba Ugandais baye kobundela kati na biso pe bato bakufi biloko ekufi bato batikali bibosono bongo na bongo. Président Tshisekedi asali makasi penja makasi pona kolandela dossier na biso. Uganda bataxi Uganda andimi kofuta 325 millions oyo andimi kofuta yango dia 5 ans. Catégorie A, catégorie B, catégorie C. Catégorie A ezali bibosono. Catégorie B ezali perte à vie, mais catégorie C ezali perte à billets et maison endommagée. Bangonde bazo touchimbo. Ta forfaité à $2000, $2000. Na moto. $2000 na moto. Bazo touché kino siko, bazo touché 2000. Bato. Akufisi bana mibale. Lundi, au moins na ba 9h quelque chose. Bah ça c'est bêti, ya ko bête ya ko sakanate, ezaki lundi le 5. Alors ça c'est Burundi, Ouganda na Rwanda, te to bandi ko bomba na bandako. Nde kwela kibiso, mwana o mosusu akufi panzi michoponyo sesopani, o mosusu tolandela ki moya ko na l'hôpital ozaki isusu te. Tolandeli pona ko kenene akusu o mosusu ki okufila na mayalini. Tokundi pe ekuna. Yokanisa kaka. 6600 bombe. Oye betamaki na kati ya vile ya Kisangani. Nzamba alingi biso makasi. Soki nzamba alingaka biso makasi te, bandako ya Kisangani mbeza isusu te. 6600 bombe. Soko lobina ba mindele ke babetaki bombe 6600 awa na kati ya vile ya Kisangani batunaka. Eske batu bazali na boka wana? Pona komona ibele ya ba bombe oyo betamaki nengwana. Bienvenue, Bandeko Balandi, à Correcteur News TV, Rachula Caramel. En direct, il y a Boyoma Singamwambe, Rachula Caramel, derrière la caméra avec Chris Izamba et Balobi, le DG à Empire News. Alors, tous allez bon partager Nabino, ambiance, tous allez régner à la ville à Kisangani, tous allez partager Nabino, le Lengeni Bazali Koza, mobilisé pour la cause de la bongo, arrivé à Mokonzambo, quand le gouvernement Mobimba, et Seigneur Boeba que, en tout cas, et Goza Bongo, Balaya Liboson, Balaya Mopenza, Mokonzambo, quand le gouvernement Mobimba Bongo, Bakamba Penza, conseil de ministre awa na province ya Chopo ezali bongo esengo makasi pona bayi kongomani oyo bavanda awa na province ya Chopo pona koyamba bongo ba ministre nyonso kasi mokonza mboka zipena mokano kotambola na ba gouvernement na nyonso tout pona kokitela ba province nyonso esika kotambola bango po bango nde bazali batoyo basoka bongo mikano ya kosala bongo mbela oyo ba kongomani bazalaka bongo bisenga na bango bazalaka na yango kasi ba gouvernement mobimba oyo bakoya ekozala penza malamu mingi mbela ba kongomani bakopesa mokonza mboka bayoka bongo batsala misala. Alors tozali bongo kokoba na activité ya kwesa bino awa tozali bongo na place babenga rango mosikate na cinquantenaire tozali na place de martyr. Merci beaucoup. Tous allez na place de martyr. Wa pepa ezali martyr ba Génocos. Boyebi na biso na bino lolenge nini bitumbezalaka ba bakufaka ebele bilili ku ezali nenga nini mokonzi ya justice azalaki bongo ko kitsa kutu maya miso tango kanisa ki bongo maesila ki bongo koleka awa na villa Kinshasa ya Kisangani oyo silisi boko bomba penza bandeko na biso mwa mingi bana bitumba uta bitumba wana ya août. Alors place tozali ezali un site touristique ezali site oyo soki okitina Kisangani esika okolinga penza ya mboko koma ezali bongo awa na place de martyr. Voilà to eliko koba ko sona ba kongomani to moni bato ebele to koyoka pe bango nini penza makasi penze ko tumisa bango oyo kozala penza primordial neto bana le poto. L'urgence pour eux c'est quoi oyo ba ko exposer yango et pas mokonzi mboka et puis ba biso lolenge ni ba ko vivre na ville ya Kinshasa ya Kisangani parce que to yebi que Kisangani est la troisième ville la Congo ezali ville ezali kitoko ezali na makambo ebele to découvrir ensemble na bino chez toi gagne ezali penza na babilo ebele ezali na 6 communes ezali na makambo ebele ezali rive gauche rive droite en tout cas to décortiquer to ko yeba penza na mozindo maenini ezali awa na Kisangani ville province ya Chopo. Alors mission na biso ko luka ko yeba penza malamu ville ya Kisangani maenini leka masoloni le penza ville ya Kisangani ezali na yango nde to ali pena ko luka bongo bato bakopesa biso pena miyano na mikituna na biso nde na boetozi papa mbote mingi mama
Papa lo ba makasi ya to ngito bananu kombo ya yo lanu ya liboso eza nani? Okay, kombo nanga papa Otenga Kenge Fuku Léopold. Papa Léopold déjà comment les aïko sabiso ki ozali papa yakala. Papa abombi basekele ebele, papa abombi basango ebele. Kasi papa Léopold toyebi ko ali penza papa na biso pe mutabimiso ki apembe balobi azali na bwanya ebele. Toko to ngito yeba penza moi basango mingi ya Kisangani. Nini penza Kisangani ebombi penza comme histoire. Bon, soki tolandeli po na tine etali makambo mingi Kisangani ezali na makambo mingi ya kosakana te. Soki tobandeli yango na ba indépendance ndenge tozwaki base ya indépendance utaki kaka wana Kisangani. Tosukisi toki tolandi masolo yango ezali molayi makasi. Mais likambo ya pasi mingi ezali kotungisa biso ngai kome bozwa komona ngai. Nazali président ya ba victime de guerre ya commune Makiso. Ngai nde président ya ba victime de guerre ya commune Makiso. Alors likambo ezo kamwisa biso bitumbo ekwelaki biso awa ya bikolo mibale ba Rwandais na ba Ugandais baye kobundela kati na biso pe bato bakufi biloko ekufi bato atikali bibosono bongo na bongo. Heureusement bakonzi ya leta pe bazali na mayele mingi mokonzi na biso ya sika président Tshisekedi asali makasi penza makasi mpona kolandela dossier na biso. Liboso ya kolandela dossier na biso asalaki geste moko ezalaki lokola prise en charge. Apesaki nano mwa mbongo muke okokaki kosunga biso na ye azali kolanda badocument. Eumelaki te Uganda bataxi Uganda andimi kofuta 325 millions oyo andimi akofuta yango dira 5 ans. Alors sikoyo tozali na yango bandeko babandi kotouche muke mbala ya misato nde totouche mbongo yango malgré mobulu ya banani bazotouche eza moka mobima nde bakotouche to eza banani bandeko bazali kotouche ezali baoyo balekaki bavictime. Na kati ya association na biso tozali na 3 catégories. Catégorie A, catégorie B, catégorie C. Catégorie A ezali bibosono. Catégorie B ezali perte à vie mais catégorie C ezali perte à billets et maison endommagée. Bango nde bazo touche mbongo. Comment siko neti ndango lobi catégorie C ezali bien ba maison endommagée. Ce total na likambo na ya catégorie C. Tozana immeuble Zambeke. Oh, comment kaoti lelo parce que on va s'occuper moi mon seul pona ndenge bakwela likama. Bon, liboso penza tango tokwela ki likama so c'est Croix-Rouge. Le kanaki kopesa bato babiloko babulangiti basani bazungu bongo na bongo. Ezalaki comme dommage te. Ezalaki loko bayokelaki bato mawande bapesaki. Dommage yango nde yango biso ozozila oyo Uganda eza kofuta biso po Rwanda efuta kite. Kobanda kofuta nde yango toza kozwa sika. Soko ke na ngai nazwi nano te mpo versement na ngai ekomi nano na banki te nauti mpe kuna kaka sikasika bato bazali na reo bank bapesaki montant forfaitaire mpo na kosepelisa bato à la fin de compte leta na misala na ye soki akofuta ndenge nini toyebi te montant forfaitaire ya $2000 na moto $2000 na moto bazo touché kino sikoyo bazo touché 2000 la catégorie nyoto cela veut dire montant forfaitaire balandeli nano makambo ya catégorie te toyebi te leta mesure nini akozwa yango po te leta koki mpe kofuta bato nyonso montant forfaitaire te bainfraction ekeseni bao bakufisi bato bakufisi biloko batikali bibosono montant ya kofuta bato ekoki osalema ndenge wana te ekokona te bo mayele ya leta ye moko nsima ya kofuta ndenge bazofuta biso soki bakosala ndenge nini toyebi te. Kasi yo ozo na catégorie nini? Nga nzali na catégorie B. Catégorie B oyo elengi kolobaki okufisi bato akufisi bana mibale bana mpenza mibale mwana okoki obetela biso lisolo yango oyo ezalaki ndenge niti bana mibale bakwela likama ezali mwa longue histoire biso toyebaki te ntango bitumba ebandaki lendi au moins na ba 9h quelque chose basasi ebeti ya kobeta ya kosakana te ezalaki lendi le 5. Alors masasi ebundi Uganda na Rwanda te tobandi kobombana na bandako nzoka nde eyebaki bongo te masasi ezokita partout
ekwelaki ngai na kati ya ndako esika tozalaki nazalaki loka te ndako na ngai moko te na aveni deuxième avenue Chop Makiso deuxième avenue du Golfe Makiso nsima ya hôpital général nde ekwelaki biso mwana oyo mosusu akufi panzi michopo nyonso esopani oyo mosusu tolandelaki moyen ya kokende na l'hôpital ozalaki lisusu te tolandeli mpona kokende na yakusu oyo mosusu akei kokufila na mai ya lini tokundi mpe ekuna te bazalaki bana ya kati ya liboso te bazalaki oyo mosusu abotamaki na 1987 oyo mosusu na 1994 mibali bango nyonso na bana 7 mibali bakufa bato ya solo na bato ya lokuta ndenge nini ekosalama mosala likambo na biso ekutaki bato ya mayele mingi bafime ya ngambi bakalombola banani tusa lokola likunde mingi penza bazalaki na mayele makasi nde batelemisaki mosala yango na 2006 ebandaki 2007 bareunion batindeli mpe biso bainspecteur judiciaire ya parti ya Kinshasa mpona koya koenregistre biso alors mpona koyebanaki ozali mpenza victime osombi makaro osombi fiche barempli yo makaro ezali kaka adresse esika ofandi nzoka nde fiche ezali identité complet ya moto nde ezali epai ya bakonzi bazali na yango nyonso yango mpe eleki na banki bazofuta bato na ndenge wana ndenge olobi ke masasi ekomaki 5e jour nde oyebi ekotaki na ndako bon 5e jour te mokolo ya misato si abedi 3e jour après 3 jours c'est ça après 2 jours 3e jour nde ekotaki nga nde ekwelaki biso wana kufa bon premier jour ya koyoka sango mpenza ya masasi ebandaki nde nini ambiance nini ekutaki mpenza bato bazalaki ezalaki na ntongo ezalaki na butu na moi ekutaki bato na balabala to bato basi bamikomelaki na bandako balali nde masasi ebandi butu epuis na 6 jours wana nyonso tu ebandaki kosalama ndeni banda ntongo ti butu to ezalaki na ntongo babundi na moi bapemi to na butu babundi ezalaki ndenge nini na kolanda bosembo soki tokoti makambo ya koloba te bitumba ebandaki ndenge nini ngai nazali politicien te ezali baconflit politique oyo ekotaki parce que likambo ya kokama pourquoi bato groupe mibale wana bakomelaki biso bakande na barwandais ezali biso moko nde tosalaki politique ete nde tobundisani non bitumba ebandaki lendi na 9h40 bakara 9h40 ebeti moi butu me mokolo ya misato elekaki makasi mpenza leseti moye ya kobima libanda ezalaki te mokolo ya misato elekaki makasi mokolo bakufaki mingi ya mingi epuis mokolo ya mine ememema bon kokoma mokolo ya mitano mokolo ya poso bakoti bareunion na bango mpo na cesse le feu kokoma dimanche baprogramme cesse le feu te sikoyo tozali nde bato abemi libanda na bakobima libanda mpo bokotaki na ndako mpenza oyebanda lendi ti mokolo ya poso boye kobima mokolo bobimi bomonaki mokili ndenge nini ezali lokola nde moto alali pongi mpe alamuki évidemment yokanisa kaka 6600 bombe oyo ebetamaki na kati ya ville ya Kisangani nzambe alingi biso makasi soki nzambe alingaka biso makasi te bandako oyo ya Kisangani yo mpe ezali lisusu te 6600 bombe soki olobi na bamindeleke babetaki bombe 6600 awa na kati ya ville ya Kisangani batunaka eske bato bazali na mboka wana mpona komona ebele ya babombe oyo ebetamaki ndenge wana me bahistoire ntango bitumba basalaki cesse le feu tolamuki na bamauwa ya ndenge wana muveme ezalaki mbala moko bato bakotaki mbala moko te bao bakendeki mosika babandi kozongazonga kaka mbongo na somo te kino lelo basi nakenda kotala mama na première avenue kuna natala nango kuna tolokana lusango kuna ezalaki pasi ndenge ezalaki pasi makasi ozali na ndeko na lubonga okeye kotala na kabondo kaka bongo na bongo bango mpe baye kotala bino ndenge wana ezali na makolo tongi toyeba Kisangani eza na commune boni ndenge monene ya Kisangani mpe basekele ya Kisangani. Bon, nayebi ke Kisangani sikoyo tozali na 6 communes bakrie nano bacommune mosusu te tozali na commune Lubunga, commune Kisangani, commune Kabondo, commune Makiso, commune Chopo, commune Mangobo. Commune lokola
Mangobo ezali commune moko bakoki soki bakonzi bakotalila yango nayebi na vivre na Kinshasa ba commune mosusu ezali ndenge wana te. Mangobo ezali nani commune moko bakoki okabula yango ata 3 communes. Ozoko pre comme Kabondo bakoki okabula ata Kabondo 3 communes. Donc nani Mangobo ezali okondire monga fula mbala misatu. O munene nango. Actuellement ndenge oti koloba lokolo zalaki kona oyebe munene ya ba commune oyo ezali lokola lingwa te lingwa ezali moke mais voilà nzoka nde ba commune mosusu ezali minene. Bon nayebi te nakopesa ba réponse na ndelo na ngai nakota te lokola moto ya politique azali ko sur la politique te sur la penza mboka alors tangi toyeba sikoyo omoni mboka na mboka so tangi pe kisasa o tangi balingwa la saudi oyebi yango sikoyo tangi toyeba ke moi mboka na mboka to province na province to ville na ville ezaka pe na moi particularité nango c'est-à-dire moi eloko nango ya ndenge nango kisanga ezana eloko nini ya ndenge nango ya eloko komini matière na kolia na kotambola na evangeli na nyonso. Bon, soki tolandeli po na tini tali Kisangani ezali lokola ville moko ya base ya trouble. Ezalaka na trouble pendant l'indépendance. Te sikoba mobulu esalemaka ndenge na ndenge. Meme bitumba oyo tozolobela awa ezali kaka bitumba oyo ya 6 jours te. Ezalaki na bitumba ya 1 jour. Ezalaki na bitumba ya 3 jours. Ekomi pe bitumba ya 6 jours. Alors Kisangani enfin ezali ndenge ya Nzambe. Nakamwi ava bitumba yango oyo bato batondaki bote sika bato batonde ebele bamousu baza koboya banuyema pembeni oyebi yango ndenge makambo ya mokili esalemaka me batondi na kati ya vie tozali ntema likolo kaka tozali nde koluka ndenge nini tokovivre parce que tozali mpe na bakompagnie te banini te bato azovivre kaka na ndenge ya débrayage kaka bongo na bongo balobaka Kisangani napita bulaya sikoyo tongi toyeba penjaki napita bulaya na ndenge nini wana ezali masese soki otali na kati ya République démocratique du Congo Kisangani ezalaki 3e province ozokomona oti Kinshasa Lubumbashi Kisangani ornement ezalaki na Kisangani moto nyonso azalaki na posa makasi na kati ya Kisangani pe Kisangani ezali mwa province moko ezali na